Wow, subla yu wala shetani wala jini. Nalobi ke non de nalobi boy nalobi ke ba cher no so balandi. Nalobi ke wa bango diamaza aw. Merci, makambo ezebele epenge fofana na yek dans tongo ya lelo pona ibsabino ke non. Toyoki tomoni mituna pe ezebele. Ezana bato musu mi komisa ke non Congo eza ya bango. Congo eza ya ba congolais. Toyoki ke non pe perdre pour la marche. Et bah ça là pendant 18 heures, bah tikala ko ça la marche était. Tomoni papa na biso professeur Inukamba, premier ministre, excellence. Nami tout na rati le londenge ni na se retrouva premier ministre pour na combat monanate. Même Bougoumé c'est à commenter. Député professeur Koutolo Bate. Élu comme député national Koutolo Bate, comme sénateur Koutolo Bate. Ne pas se ba quel nom pour ya mutu na population. Théora qui peut sous FCC majorité dans l'Assemblée, majorité dans le Sénat, dans le gouvernement PK Bango. Mais crise continue dans la province, dans le gouverneur FCC. Pour nanine. Mon mboka mbote, mbote mingi. Na lingota la caméra opesa bato kombo na yo pe eloko nini tindio lelo na magazine to komi wapi. Vraiment kombo na ngai eza Benjamin Chamala. Mingi babenga ngai Benjamin mona suka. Et so na ye lelo eza pona kopesa la pena basango mboka na biso. Pona yoki lo mo se pelisi ngawa tango zoba déjà Stéphane Mukumadi na ozonga de na otala ye soki na mboka na yo tata mo ya mukolo basali yo marche ka po postuler. Il faut que nous ayons un non, c'est une salle à bien mingi, na mboka na faut na tubela. Et les lopes na sotoye, les amis mingi coupé c'est la masolo à mboka, boni total la ndenge mboka so kende. Et tant que ba jeune to so lango na to komi wa pitala magazine. Merci mon mboka ezala rande boui. Mon mboka na moni olati UDPS. Na UDPS c'est uzanani. Bon na sepe mi na mutuna na yo, na za moko ya ba kambi na kati ya UDPS. Organisation bengi parlement debout. Mingi toza na 10e limité. À part ça, toza na base na biso na Zigida, so comme na coin ya plateau na auto bengi Diman. Mais mingi musa to sala yango, ça veut dire toza ba communicateur au sein de structure auto bengi parlement debout. Parce que loko wana et ça li ba te beleze ko la politique. Mais vis-à-vis ba caméra, vis-à-vis ba tout peut-être ba tu na ba yebela ki yangote. Et yango lelo sikoyo nde to bimi ko lobaki o dembeli po Auguste Kabuya te. Ngana za tisekediste. Ça veut dire idéologie IDPS eza batute. Eza mingi idéologie oyo papa la kesa biso. Bozindo ya makambo etali politique. Na politique mingi na robeta batute po bato otangela ngai. Lelo baza ba kambine DPS le bako koleka le muso koleka ya rozala yebinga to rozala yebinga te wana za idéalité idéal eza na idéologie ya IDPS o biso to botami nango to koli nango to participer nango et nzamba salike na tangu na biso Félix Antoine Tshilombo bakisela fachi beton azu bokonzi ya to anesengo mingi. Merci tomoni IDPS parti au pouvoir lelo 38 à lit lelo IDPS est élu pouvoir. Mais bozali na posa bozwa pouvoir à binomo ko ba congolais ba juger. Mais bozali coalition na bato ba diriger pendant 18 ans. Yango bokomi ko samba chaque jour. Hein? Oui, yomo yebi ke mamundenge leka ki to ando zele lekela elekela ki bongote. Ba to mususu ba miyibi ba luka ba diembela. Et o to anda ko luka pona Congo ezalela. C'est vrai ndengo zoloba ekumani nga sepe na kombo ekumani. Fofana na ebisa yoke eza bongo na noté pona nini to moni ke bato ba échoué ki pendant 18 ans ba diembe so na pouvoir oyo bazoluka échec oyo bango 18 ans et la tapé biso malheureusement biso toza mayele makasi po toza na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ba kisela fachi beton à ça comprendre des technique nini bazo betela et état que grand coach à ça charger na EG pour kala mingi te awa masolo sila pour eloro ya libala oya mabe. Ata ba semeki ba telemela rango mona bena yono libali kufi et soki ba mbuma ya mabe ezo mona na kati ya bato oyo tozana bango ça vaut pas la peine de continuer na bango sinon te to ya olata poso na bango bosalité pamba. Merci
attaque jeune tant on a mona na minute to fandi biso mibaleti to ba jeune tant on a mona keno ba jeune mususu ba tamboli mais bazana idéologie te azo kende ko tambola de ton no pona ka 10 000 francs 5 000 francs mais aussi otamboka isa pauvre et ça la ondengeni vraiment comment il faut fana et ça nga pasi makasi komona ke lelo ezali système moyo batu ya kabila bayaki nango ya ko détruire jeunesse aujourd'hui biso otangi ba chiki mena ba condition moko boye oko ndimela te parce que to lingaki yango et to tangi ba chiki yango na ba niveau mo boye yo mozo tala venange non na ko lâcher nanga ezaki système ba chaki pour nous distraire bana wana pour nous distraire toute une génération soko zu âge nanga lelo sali moins 18 ans au moins au régime wa kabila salinga ça veut dire eyibi biso nyo surtout eyibi biso niveau ya makanisi machete za eloko oyo okopesa mwana akota zamba ayeba okata nzete asa na nzete wana meuble asa na nzete wana boy mais bazui ba impliquer wana za mayele ya bututsi parce que pour na bango baza très sauvage ba tribu wana ba tribu ya ba côté kuna ba tutsi wana baza très sauvage ça veut dire système na bango wana ba ye nango lelo ebelelo bazoganga Kinshasa to be kuluna te baza ba hotera kuluna ba biso zoluka ba dembela siko na sima awa mais to lo bage awa emiso to lo bande bosolo eza malamu mingi ba détruire jeunesse na biso yango zo mwa lelo ke bazo marginaliser batu apesa 10 000 francs apesa 20 000 francs ngana o sepa na ba jeune na apesa bango 10 000 francs na 20 000 francs apesa machette wana cela veut dire yebisa ils c'est les machettes na ye yebisa ke pesa pe mwana yo akota na balabala po papa muninga po wana eza lo lenge o bango basalaki po basani ba détruire jeunesse mais Dieu merci et l'auto ezana e bande pe na suka nango na ko ototanga professeur Moki Mbangu na mono ototanga Patrice Emery Lumumba et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azamoko ya baligné wana yango zo mona ke makamune so to négocier là parce que ba elaki biso mentalité moko boye ya osala na mabe entre biso na biso so mone belé ba yaki awawa ba tika bukaboli ote ba oya mboka o ba oya boye pona lokani koluka ko kabola biso po ba trouble bima mais Dieu merci nazo sepela po nini leadership oye sikoyo e kozonga sapena jeune moko na moko na sika wana na mono benga na za jeune mais so ta licence en raisonnement yango mo musato sa ba parlement debout ya lo kozonga sana ba jeune ba comprendre que non mboka oza biso oza moment na biso sengeto sala po talaka yo mo ba via ba mabandi na bato suki ya pembe faut pas que ne mo na pause Zidane tanga mona ngeno libandeleki ene na pause botika pe ba Neymar ba beta net ba biso boy na moni vena nga Fofana ça veut dire to beta pe nanu to beta pe nan botala tactique na biso ba Stéphane Mukumadi ça fait du bien au mona ngeno gouverneur mo boya jeune bo so la exactement ngeno les mêmes figures bacha au ministre bacha au bima député 15 fois obima obo autant de fois au sala nango nini o ezate soni bacha siko mutu na mutu ake novana na village na bango 1 mois so ba mso ba ko na village na bango 1 mois ebele pe soko yebite ba sombara biya bigeno na okele po na songa lobi po abige so na fandi une semaine ba wa ko lapide ngai yango to sepeli mingi po na olobake bato basaki biso mabe pendant 18 ans baloka ko détruire parce que soko bomi jeunesse ya pays obomi avenir ya pays wana po naki mukolo lo malamu ko bimate lelo a to zaina bato yo azwa diplôme ko koma ebo ko mate lelo awa to zana bato oyo so tuniye o votaki mutu bwepwani ayebite nini bayebi ke soki mwana wana ebo ko mate soki mwana wana ebi ko tanga te soki mwana wana zo éducation sengeli te mwana nanga ko uta poto akotanga ko remplacer place wana bayebi ke bazaki na système ba ko sabet il faut to le rappeler vérité parce que lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi biso état de droit ya ko ba ko défendre valeur mramundenge ezali ndo mona bando ko sabet étranger belé aw bando zo occuper ba poste wana pourtant yo zo détruire ya mwana ebo komate azana papier oyo akoko défendre yango te o détruire ya vie na mobimba pour lelo so pesi professeur dans 100 francs 200 francs au point après so mayele te lobby nango okoma na difficulté pour osenga okamba entreprise yango zo mona ngeno mutakambi entreprise o 100 millions alliés 200 millions alliés pour na nini niveau ya o ba kotseke bana na mutu c'est vraiment regrettable pena na lo lenga bato otiko leka pendant 18 ans oyo merci na bi quand ozo évoluer mon mboka fisto beaucoup azana caméra mais lelo attaque moi na IDPS tant mona na mutalaki na TV azo finga IDPS que non batangati ba edikaka bangote yo attaque jeune ya UDPS et ça la rende vraiment na sepe mimi na mutuna na yo
na lingi na expliquer na no monde mobimba ke na Congo parti za mo c'est l'IDPS oyo rokuta bato ba niveau ebele o ba oganga lelo ba oloba lelo soko tuniye outi na école nini ya politique ayebi soka ke non na dembele na cimetière Tshisekedi wa Mulumba ebele ba vota bango pona photo Tshisekedi photo lo ba vérité ma munenge ezali evele ba vota bango pona auto bengi IDPS ebele pe Kabila zo ba na misala po afingi IDPS kapo atongi IDPS kapo alobi bilobela likolo IDPS ça veut dire IDPS ils ont mérité respect ya mokili mobimba respect ya monusto na Congo yango mono totanga awa permanence moko te po awa so yebite bazo tonga ngo sosoki 7 niveau po permanence moko te otika ko wana to somba ke to na opposition mais lelo sala nga pasi ya olobaki no outa na IDPS ozana ekolo ya IDPS mozoloka o ignorer et par là Kabila kanisa ki pendant 18 ans ba ko détruire IDPS na ko luka ke no ko former bana mabe menzo kande bisope to fanda ki sope meni ya o to bengi Tshisekedi wa Mulumba le B50 mo Kongo nzoko na pese mbote place afandi kuna na ntsele po biso to biga fandi kuna to za posa na e to koma kuna to so na papa to esa binoge eza parti moko mutu ko ko sangana na ngote eza na ba valeur ebele bazo ganga lelo po akota ona Congo batambola boy basala boy même AFDL po akota na Congo apepa ki drapeau IDPS c'est-à-dire mutu ko ignorer IDPS ebela ba secrétaire général lelo bazo ganga oboy na boy na utaka IDPS na zaka na IDPS ça veut dire IDPS eza lelo valeur parce que ndongo so batango so na mutu musuki obimi na sima IDPS okomi le ministre pour na IDPS okomi le député pour na IDPS mais otala tege no na sima na ngai pe bat bazali wana nde lo ko sala pasi moko na moko ameka ko manyola mais par rapport à IDPS na mona parti nyango oyo ko égaler bisote po tozaki na opposition to beti to komi na pouvoir to beti to zongi na balabala to lekisika ke non to za danger ko le kabango surtout ça veut dire parti ya solo mo zaka IDPS. Merci mon mboka lelo IDPS na pouvoir IDPS na coalition mais à comment na premier ministre a télémeli chef de l'état pouvoir na bino ngoka ko to sambaka chaque jour awa na zoloba loko la premier ministre a manqué chef de l'état respect na traité sous comme état chef premier ministre était pour oazoba chef de l'état wana aza papa nanga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ça veut na retraité na ba monyo surtout oyo e ko engager ka ngamu na lobango tozoloba awa il faut yeba na loko moko que le président de la République azaka eli muto ozotanga oyo ilunga lukamba na mboka oyo azata na ebite to tient na point nani te po ata député provincial a voté mate national a voté mate au place moko boya sala ngote to surtout ka no premier ministre yoka premier ministre abimi premier ministre sikoyo et comme ordonnance président il y a président de la République premier ministre a 5 autorités à tout na président de la République d'abord il faut ebelo romoko premier ministre ndenga zawana azamona musala chef de l'état pour ye mutachaka yi azalaka nommé par ordonnance présidentielle ça veut dire mutu a nommé yo mais yo yeno retourner et le zo kamusanga yo to mais zo sala soni soit disant professeur pour na komi remettre en cause que professeur na ye soit disant professeur et olobi que tu expliquer bato et loko salami oyo nazo comprendre était bon ce qui peut mutu ta mususu aleki ndoki ke mukolo comme ça mutu kisengi pour nazo comprendre na noter que yo état que premier ministre constitution pesi ba attribution na yo bato bazolanda bayebi ko otanga article 80 otangi article 72 parlement de vous ba article mais c'est quoi la politique balobaka botanga te boza ba illettré boza bato moko maele te na sepeli mingi ekomani Fofana po nga sepeli na kombo ekomani mingi su Fofana to betaka masolo awa po bayeba remake ba parlementaire de baza banani eloko toloba kuna ezani wana eza école ya politique biso kuna toza na pratique mbala moko bako découvrir to legina bato yo te abetaka o science te biso ezali pratique et pratique ya pratique ya pamba te mais to uti na école ya icône o to bengi Tshisekedi wa Mulumba héros national père son âme o to bengi Mukishimu Jani ça veut dire il n'y a pas de comme lui na mboka oyo po talaka partout so yemba ba yembelo nzembo non papa lobaki le peuple d'abord ça veut dire papa tika kombo voilà état de droit en marche grâce à Oto bengi et Tshisekedi wa Mulumba mais Tshisekedi wa Mulumba ba loba moko ya malamu que mbisi non abaki le mal est profond il nous faut un changement radical
Voilà, le mal est profond. Il nous faut un changement radical. Félix Aoubaki Salobi, Misa Bandara Ropola na Moutou. Parce que le lolo la Moutou, Oezali, chef de l'État, tozu déjà résolu, tozu déjà niveau de traité Moutou. Il y a un membre Oetikali, bazo inga toko tena même système. Comment un premier ministre, aujourd'hui soi-disant, Moutaza ni porte-parole na yo, à s'adresser et pas les grands de la nation. Maintenant, on est un problème. Au moins, il vit âge, au tout au moro ao. So ko motambo la mabo tina sima mu Kongo boy na boy. O la tata so ba pampex man ya tika. Les miens rosa les a démissionné. Moi ça me fait honte ya rolobela makambo oyo parce que ça la soni. Na niveau ya soi-disant professeur, a comme na niveau ya wana zo comme ridicule. Au moins ni Kabila tanda comme se bato bazoba. Ozo comme se ba congolais bazoba. Parce que 4 jours après, et puis l'on Lukamba na Sabino tout bozali a bolanda biso na magazine oyo to komi wapi face à parlement debout pour les londe tozo ranges qu'on a plateau ya to komi wapi pour le Lukamba Sabino ke oye babengi ministre Ilunga Lukamba a eu pouvoir na yeli susu par note oya kokomi a délégué yango et pas à vice premier ministre ministre de l'intérieur. Et là, on bango pas ces années. Local a moko ya bato IDPS. Et puis les chefs de l'État. Azana droite ya okendo lokao kokope. Ki lunge lokamba za masa chef de l'État. Ako comme la chef de l'État que non, ngana zo kutano lelo. Et ça en sens moko de. Et tozo comprendre que ba ordonnance wana et sui bango na motema, ba yebi place esu eli bango. Pour les autres panza ngo terrain surtout pour les to bombe le mokote. Le roi peut se occasion que non parlement debout face à to komi wapi, ça veut dire to komi wapi magazine oyo et boti les lois sur boti sous face il y a parlement debout to ko panza tekeno surtout en désordre net aux aboué pour na mito na yebi no batutu na 10e limité base lemba bazotala bazoba que note Benjamin mwana sukali panza ngotara yo actualité pour actualité aussi tete moyo so kozonga ya to lo baboué que premier ministre asali maman erreur ngana osenga ye na mutema mwa ngana koza nango démissionner kaka a démissionné pour le monsieur Zate au komaki notes au elakisi et puis Fachi aza phénomène au babara gouverner c'est prévoir ndeka balobara babara mulaya mutute na photo passeport lelo ba raison ndenge no Fachi aza koka nzorande atele marapa tambola et ayebaki déjà na journal officiel c'est koti ça veut dire pas que soit nini tolobaki awake mbutu ata so umeli suka tuka tongo gutala to moni makambuya Gabriel Kunga kumwanza ezaka ke no e kota en vigueur te e kota en vigueur. Ah, tu as fait l'émission, les vendredi. On dit que le vendredi, on a fini le bouton. Si on a fini le bouton, on a fait le conseil des ministres, on a habité le Oloba. Moi, je souhaité il y Lukamba, aux alana moi sagesse, aux alana moi âge pour président de la République, à l'Oba qui bien que 60 ans déjà. Et ça âge moi sagesse, abando woyeb sande yo il Lukamba. Le rose les bouzoba, les miens rosala. Le rose ba qui ba ordonnance wana, ba constitution qui yote, ngana zoeba, na zoeba article ni a constitution te. Bo pesa ngai la constitution il faut consulter. Et puis les lots et comment il faut fana tu expliquer ba tomokili mobimbage gouvernement autoza na gouvernement ba belligérant au chef de l'état pour ba généraux atia o ezali ba membre ya justice il faut ben un premier ministre tout ba ça masate Fatina nous Félix Chilombo azamasa na yote ilunge Lukamba c'est le président de la République chose grave o est commis deuxième fois qu'un individu Lukamba a commis la institution de la République. Trop c'est trop. Il y a aussi d'autres bateaux qui baganga qui non tous défendre association boy to défendre Fachi béton er yangoyo moi ngana so comprendre que to roza to fandi pe boye na mboka oyo c'est vrai apesa makasi na jeunesse ya parti côté à outil marqué à ça l'association mais dans moment oyo comme moment ya bitumba yo li abifertek no côté na bureau ba fongolo climatiseur ba servir au repas mais moment ngoti moment pena yangoyo yango moni moment yangoyo nous remercions encore une fois mwana mboka mwana kolo lupango Eliezer Tambwe o to lobige no bakisela ebele parce que yo kutunengo zabweko yo zamena député définitif ya bana Congo po yo momona kokota koti na 10e et ça pour éviter abano le kanaye aye na yeka tenir relax et pour ça les sel oyo azaya IDPST azaya nation mobimba. Mais tant que Monique no likame comme il bande ko IDPS asaki muto li boso ke hôpital geste on appelle papa merci beaucoup on est de cœur avec toi parce que bazami balete bazami satouté to boy ba polémique ya loba mais ba o mususu na ba mona nté mais Eliezer Tambwe atambolaki
Mais les autres ont besoin que Wazawa pour dépendre du chef de l'État. Parce que dans le ministre Oyoyo, un individu comme étant Lukamba, qu'on se permettre de une institution présidence de la République. Oye Yoyo Zala. Toko sa histoire te, Marambozo Salamalelo, Kabila Salayango. Kabila Salayango, na 2018. Chez Okitunda contre Signa. Et puis contre 16 années, Ezali, donc Ezali le administratif. Mais les lots au moni to loin ma premier ministre. Au moni PPRD. Moto agenda comme mon gouverneur à Kala. En Bouchimai. Pour moi biso moi AGKI to mo bosamba komba ba. Lelo yaza ki 12 ans Kasai. Baluba tout ba komi ba wewa awo. Batiki diamant pour diamant kangama ka déjà limwaka. Ce que le tamboli pour nous soutenir institution. Bino bo soutenir le président, bango bazana majorité. Ce que au lieu ba benga premier ministre en assemblée. Momoni président assemblée simbilipa. Lui ko lobani na ba congolais. Vraiment nazolo barake encore une fois merci d'abord pour l'espace au PCBiso, ton honneur au PC là, tu expliquer moi bato. Et là moi zoka musangezani. Autorité budgétaire, il faut que les assemblées nationales. Oyo, moutouaza, on a PPRD. Bon, tu sais, on meli melo FCC, on a FCC wanate. So, on a changé, on a combo, ça veut dire que on a robeba. Balinga abata ma notre mission c'est PPRD, mission c'est FCC. Mais on a PPRD. Ozui auto bengi Sénat PPRD. Ilunga Lukamba PPRD. Mouto otangela ngango kasaji PPRD. Lelo tala kasai. Soko yebite ngana koma na mbujima na koma na niveau ya na omona batu bazo buka ndaku ateki lupango boye ba otekate ba osombate muta komoteka ba brique ateki batol muta komo pikola karo ya pikola moko na mopo ateka ateki province wana alambo mais lelo oyoyo même ilungi lukamba tozoloba ba pesa mbongo 400 millions de dollars yo somba ba locomotive lokwa Kabila yebaki ke ba train wana so bandi ko tambola. Et so benda biloko auto bengi Katanga et so na vers Kasai développement Rosala baliambongo wana. Mais aujourd'hui c'est ce genre ya batu wana bo pesa bango ba comme ba premier ministre. Maintenant qui nous solo là awa que non mutu loko la Stéphane Mukumadi mais ozo mona papa mo mikolo ozo ata sauter o intercaler. Ozo comprendre mutu aeta oso na vie na ye asomi mutu kana liboso asomi lupa na mbongo politique té. Ozo mo da somi da bloquer na mbongo politique. C'est facile à ça makamunenga yi. Pour mouton et passer à bateau. Tant qu'on a la place. Mais le long qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Azu ya kangi o nyo soto. Janine Mabunda tant qu'on tombe la lipa. Janine Mabunda. Aye bisabiso tant qu'on Kabila soit qui pouvoir. Li pesaki na combien? Est-ce que Janine Mabunda oki na bumba? Afin de une semaine. Est-ce que Nzena Bumba ezali? Aza présidente de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda. Toke ndeka tosi ba caméra. Ya magazine to komi wap to kepe na botondo filmé et pas ba Janine Mabunda entre parenthèses pour Bumba to ebité mais entre parenthèses to chaka Bumba pour ebele ba mo ko sabisika oyo ba bota mate ba ni pété mais lelo nazo mona les ridicules n'est pas dans ce pays muto Emmanuel Shadari Nemi Moulania o tema na ba ko na balabala o lobela ke non ngana image pendant 18 ans et puis je me demande ceci l'FCC boy bisangai qu'est-ce que bino bokoyi ko sala Yasika na mboka oyo obo salité pendant 18 ans. 18 ans dans ce pays, tozaki na niveau oyo, toza par terre. Toza incapable ya koloba. 18 ans na mboka oyo yo FCC na mboka oyo, mais renseignement na biso pa ba Rwandais. 18 ans na mboka oyo yo. Olobi bana bazozo ba diplôme d'état, mais ta so ba boko maté. FCC. 18 ans na mboka oyo. Ba entreprise ba biso Paris Foot. Ndeo ba jeune soit la mukina tongo Paris Foot. Ba biso ba libanais na ba indien yo moko ye ba bango ba bela malaria ti mais comment indien ko traiter malaria. Voilà, Ahmed Fobi que non, Eliezer Tambo aya er nyon surtout ko sani ko luka ko sa ba intervention chinois beti nani. Abeti congolais, chinois azana numéro ya général. Abeso mbata abeso likofi après ce que non, général wana zoya. Un général au moins un major a une entreprise pour avoir carton piodi pour pas maltraiter les Congolais. Aujourd'hui, c'est ce genre de gens qui ont des éléments qui ont soutenir les institutions. Balo bake, bo monike,
moto o ba signer ba ordonnance wana po ba ordonnance wana to péter lango c'était ezan toko nde ba yebi de non ordonnance o ba signer to kokota zamba biso nyoso to ndo moni lo bazo nga basala. Merci na lobi soki na landio a malobe ko silate nazo tuna o deux questions à souka. Voilà. Attaque mon ya IDPS tango tala Congo otali ke foto za hôpital général Mobutu Sese Seko Kukuwendo akenda to Équateur matika mamaem hôpital général moto nyonso aza congolais abike hôpital général eza mamaem bato basali 18 ans batiki mamaem oka banyawa minene ba fenêtre ezate ba porte ezate na ba pourquoi minene lelo après règne posant la coalition batongi hôpital privé gouverneur de la ville a qui inauguré premier ministre accueilli fidélité wana bato basangage na un individu soki batilaki yango Congo ba congolais petango omoni mwana mboka John Numbi makambo alobi wana nde maloba na oya suka okoloba nini na jeunesse. Oui, na rosenga na jeunesse oto ba Hollanda Benjamin mona suka actualité partout dans le monde vraiment na magazine oyo to komi wapi face ya parlement debout tozo lo baboye bo la musesu conscience na bino vraiment ndeko na biso pena ekomani Fofana alobi presque nyoso to na mona kutu eloko na ko bakisa sous place wana te pendant 18 ans Kabila faut tamba na bato ba kombo na bango Kabila zaka incapable yo sala hôpital de 50 za yete za depuis sera Mobutu azuba india yoko chakuna pour abumaka bato to yebi makamwana nyoso to mais aujourd'hui premier ministre en fonction Soni Okiei ko inauguré hôpital il y a un individu ex-première dame à une hôpital oyo l'état oyo otongate mais c'est grave il faut interpeller biso ba chaîne il faut interpeller biso ba chaîne mais ça na bango yango wana abomi miba asala entreprise na ye abomi midema basale mino Congo na ba pain victoire bazui oyo to bengi Congo Futur ba pesa licence exclusivité ya commerce na Congo yango wana système na bango ezali ko boma pona ko sala bu mais eloko zo kamusanga zani ba congolais oyo boza pembeni ya mutu wana o bozo continuer idée wana nazo sabino ke likamuna likamwezaka na tango na yango po ata batuninga question wana te mes actualités awa CPI déjà a confirmé ayambi plainte ba déposer contre Kabila. Ayambi plainte ba déposer contre Kabila et pas ya ba canadien. Mais boye ba déjà awa na Congo et un groupe de batuna est 250 personnes au ba déposer plainte. Ce que total a yo muto lingo simba soutani na etina suka. O ndimo kina na CPI Joseph Kabila aza incapable oloba. Pour soi aza incapable oloba mais elle va passer déjà bilan. Et oya lobika ke katanga trahir tango lo badia katanga trahir ba katanga ba trahir c'est que ça katanga te à ce concerne oui mais tango yo ba katanga ba trahir yo katanga écoute yo na ba bot na makolo ba peso sapato katanga écoute yo na kombo moboy ba peso Joseph Kabila Kabangi katanga écoute yo na munoko mususu ba tio français na munoko ça veut dire yo ne trahir ce peuple katanga et par là na mona ko trahir Congo mobimba pour lelo ba ko sa mkolo likambute suka ekoma nango kaka lelo vraie identité ya mutu ekomo malembe bakatangi ba trahir ngai à ce concerne John Numbi et maramoto lo na parlement debout au des fois ne ba benga terme formol ça veut dire lokuta lelo ba ba mona ke non parlement debout et ça école et ça valeur oyo fait tenseke datike la biso pour combo ya parlementaire debout comme parlement debout et tenseke nem taper sango batuna na Belgique batuna na France to mona ka bato batele mara liboso na yo wana batele mara na bino ce sont les parlementaires debout yango tozolo baboyeke lokuta et na sensé vérité yango zo ki ne malembe to moni lelo parti politique et komi ko sala et komi ko sangana o ba notable ya Grand Katanga ba ki ko mona un militaire John Numbi et kamusingai ça ba militaire ba kompela parti politique to mona Didier Tumba Musale Sili a komi na ye membre ya FCC na accord FCC cash ba solo la Didier Tumba na comprendre que non armée za ki politisé na comprendre ba to ndoti na omba sa mabe ndeko Eliezer Aibi
tango abetama pas ba policier o batinda même pas bato et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant comme président de la République abetama et pas bato yo baza ba soda pour na la kisabino ke lelo o to ana sengo po nini makamune to anda koloba yango ndeto okenango lelo John Numbi alakisi couleur na ye alakisi o yazali pe lunga lukamba pepe akekuna akoyo na John Numbi ate mais to sabino ke non kala mingi te ba opération de grande envergure ezo betama pour mamoto anda koloba banda kala yango ko mokena kosalema. Merci TV Zangonga na lingiskoyo opesa numéro. Oui na pesi merci d'abord avant na koma na moide pesi merci mingi na honorable Eliezer Tambwe pour na ouverture oyo baza mingi te ya ndima ba jeune roi biso boy apesi biso temps ya oyo s'exprimer na magazine ki to boy to komi wapi face ya ba parlementaire du bon soko lingi o contacter ngai bongo o beti na Facebook Benjamin Mwanasuka na Facebook soit ok na WhatsApp ou beti plus 243 9 70 40 89 57 plus 243 9 70 40 89 57 na pesi mbote na ba kambino surtout ya IDPS na pesi mbote na ba parlementaire debout nyonso ya 10e limité bisika to bozola na ngai sona ngai ba notanga ba kombo ko simbate na pesi mbote na base alemba mobimba. Oui, Benjamin Mwanasuka actualité, les autres na tokomi wapi. Merci à Andé na Chité, merci na Fisto Boko. À Andé tokoyeba musala ya Amos Lubaki. Et ça espace tokomi wapi face na parlement debout. Mu panzo eza numéro oyo moni. To za ya mutute. O bengi biso za président parlement debout ya Kitambo to yambio. Mais to la sasko bokasi ya Amos Lubaki Manix. Na diema kesa moto afilma ba descente nyon sur parlement debout et penge Fofana ba pesi musala mais est-ce que mutu na ezo sala bino monde boko juger Isharla